donc bana mikili bana poto donc mbisi ezo manama directement na maboka mama alors ezana bon moi mais okangeli awa to eutie pas mususu donc boza bo lobby et puis boteki mbala moko mais bino bosombaka ndi pa ba pêcheur bato biso bakosombe pa ba pêcheur te ba pêcheur ndi bango na kuna moi eloko ome mais yo lobi te bakopesa ndeni omoni yango te bino il faut boloba boyebisa bana oyo bayaka kote oyo baya kosomba directement po air mo balesa biso babiloko ya congélateur to baye to lembi te biloko wana eza fo mbisa bien d'accord mais bino ofanda bakote oyo bien boyaka mpona pêche mosala nde ezalaka temps mingi bolekisa yango kote oyo kua namoni ndeko yo oza na likambo oloba opesa na mwa communiqué ozala bien alors yo ndeko yo oza nani oza pêcheur mais oza jeune biso okanisa bapêcheur bazalaka bamikolo bapêcheur mpe ya bajeune bazali bapêcheur ya jeune baza ndenge bapêche yango ekoma topêchaka kuna na profondeur kuna bamikolo mpena bakoka su te d'accord ok mais ndeni puiske bakoka su te ne bino bokota na nage nage te kaka na bwaki mpo kobenda file na mai eza mpe kilo eza kilo d'accord kozala mwa jeune kaka mpona mwa oui mais oui namoni wana ebimi vuma na mai nde totekela mama mbongo soko batekeli bino nde boyaka kosomba d'accord bino bokoteka directement te selolwa wow super wana mbisi nini wana mama mpoka d'accord ouais bio na bio bazo c'est lokuna wow en tout cas mais mbisa wana mona nuni na samaya couleur ne ok kitoko yango na peka poka ouais donc bino mza donc base à côté so mutalinga somba mambisa bien base ya na maluku na ngafura na ngafura kitoko toza na ngafura super ngafura yo donc mena lobi ngafura oyo liboso ezalika ba bâtiment mibale biso bato ebele oyo baza na photo batika ba biloko nyonso te bato baye tongi ebele ba renouveler yango ok ouais papayote ezalaka biso ntango tozali bana mike tobaobela bapayoti ezo masite touristique d'accord mais bitoyo yango euti biso toyebi ke bitoyo mingi eutaka Lubumbashi oyo ya koto eza mabundo d'accord mais eza na gumo te na oyo eutaka Katanga en tout cas bino oza bavrai bateki eza na makasa te ke bato soba ekwanga moko na plateau kuna bateki biso ya kitoko tozoya wow alobi nyonso boye 80 so te 55 na so to pe 55 en soi kita mwa muke petit ba vidéo comme ça zonga na ndako 45 petit yo petit za kakola petit kakola papa bon entraîner bango ba petit Baïbo teka. Voilà. Balongoli kaka 5 ya pamba. Ah, kuna. Ok.
Donc côté wana kuna tozomwa musika kuna eza Braza. OK. Na ligne wapi? Ah, côté est-ce que vous avez droit? Puisque mais est-ce que vous avez une limite aux places où vous commentez? Bon, mais limite en bas, ils ont. Ah, té, non, ça té. Non, ça kuna. Nazo ça kuna na suka. Té, nazo image té. Ah donc n'est pas na Braza bino vous commenter puisque tout ça il va problème na Zambia. Donc babino to kena nyata kota ba Zambia donc n'est pas na to commenter. Aussi ba moi limite na biso. Na ba mo to commenter. Tu ba moi distance. Ah d'accord. Mais bango pe mamona bino ndé bozo pêcher. Ba mona to ba ki filer na mai ti. O ti filer na mai siko bino zaka na kata boîte bo chola. Bo chola kaka. Ti place ko benda bo bendi. Ah d'accord. Ko mbise kangami et bimi na filer. D'accord. Mais mo bokanga ebele mbala mona kata filet ou bien zaka moko moko. Moko ebele mo boîte vide, je ne pas vide. Ah. Mais bambisa mo bosi ça on a mai. Est-ce que botika ma période ki bambisi ba botama après tozo bambisa sika. Puisque so bozo pêcher tous les jours mo bo puisque na mona na Namibie ba batika ka babino période oyo totiki na bambisi ekola. Boko lobate. Na RDC siko moya otiki ezate pour faire gouvernement faire ça ma charge ça raté. Ah ça en était d'accord. Gouvernement ta pêcher mbongo. OK. Gouvernement zu pêcher la charge yem doit foutre mbongo chaque fin du mois. Mbisi so yena mbisi gouvernement ka mdo zo. D'accord. Mais RDC zali pêcher oteka mbisi na ndenge na. Vous appelez na prix ndabina fixé. Ezate yango moya otika ta on ezate. Ah d'accord OK. Ou éviter que bambisi na pêcher lelo et ko kotilanga combien on bien monté. Oui, on va aux vendeurs au thé quand nous montant. Ah d'accord. Monter banak. Mais musalango ils offrent quand même. Calendrier on a au foot siko luga mai ibeba pena. Mai ibeba mbisi comment me suit. Mbisi comme eza sunde zaga. Ah bon. Ndenge zaki langa mai zo benda makasi. Mai faut comme ati côté balinière ngani zali. Ah d'accord OK. Parfois peu rouler wana mbisi zo ebima. Ah mbisi ebima yango moko. OK. Wa soko so bozo boka nde bozo zwaka. D'accord. Soko so ka oki bien te. Mbisi mene ebima bien te. D'accord. Wana veike na profondeur. Batami. Donc mbisi alandaka position mai. OK. So amoni mai bien, na bimi na circulation. Putain na filet. Allez, à côté à Kangami, voilà. Mais siko bino va pêcher à Kin par rapport à pêcher à Mbandaka ya Kisangani. Banani penza zo lesa Congo. Pêcher à Kini. Ah, ba pêcher à Kini. Te babi mbisi mingi uta kota Mbandaka ba Kisangani bango nde. On a kokauka. Ah ya ukauka nde ya. Mai ya fresh. Kinde. Mais ndeni batu mbisi ya kotoza. Kwa mutu ti na sekuna. D'accord. Kota parlement kota GLM. Ah kota bino kenda tikuna. Ba pêcher pe musu bazakuna. D'accord, OK. Mais est-ce que bokata ba ligne au muninga ko le kate ba bino atwa maluku boko le koto te ou bien ko pêcher non partout. Kwa mutu on se présenter bo ya mboka au kwa pêcher. Ah d'accord, OK. Ah ben c'est bien. Donc bozo kana bino bien bitumbe za la raté. Normal. Guerre za la. Mais ezani bozo travailler na ndinga communauté, est-ce que bosangana mibale misatu bo pêchaka et bo kaboli mbongo. Ah. Les a bengi bino 3 personnes. D'accord. Mais eloko nini bokozela na gouvernement na moi lelo parce que toyebi que Fachi ayaki a inauguré côté Mombo alobino awande ozala centre de distribution en Mbisi mais eloko ni salama to salamate salama na neti o libongo weza ya ngafula abenga na ba pêcher place o tshaba boîte ezati. Ah d'accord. Neti ana maluku place libongo ba pêcher ezati si so Fachi ayaki. Ah bon. OK. Donc eloko wana ba salaki ke ba inauguré babi awande kinwa tu o nga somba Mbisi aya koto yo. Face à la moumeti siro izo mo na te. Mais atonga batonga mo eloko mo we mo centre Mombo awana maluku. Ah bon. Donc vous avez elo ni vraiment conseiller na gouvernement na musala obnozo sala elo ni zoza ngabino au gouvernement penda akoyiko ya ko aider bino pour se développer.
bamoyen kaka ti osala mosala oyo bamitere ya mike wana ya banef mpona kopeshe nango ndenge tokopeshe na koluka bakai boza nzoto pasi bino osala na kai d'accord na page kaka opagaye kaka gouvernement soki bapesa biso mo bamitere ya mike ezala bien nde facilité biso na pêche. Mais sikoyo gouvernement okabola ngo ndeni est ce que bozali identifié bayebi bino vraiment que non bino oza bapêcheur président aza na liste ya bapêcheur tout ndenge ezala soki na bikoli ndenge moko soki na kwamutu ndenge moko soki na ngamanda ndenge moko soki ti kuna na CP parlement bana gombe kuna ndenge moko président bapêcheur azanga. D'accord, oh super, donc bozosala mosala kitoko. Mais biso mpe tolobaka na batelevizio na internet tokolobela nda sita maluku ya ngafura tokolobela yango puisque tongaki vraiment tomona ngo na bilili musika bisika tofanda baplace ya kotia babwate. Ok, ouais, puisque bozopagaye donc bozobeta ngo na mboka mosusu nde olobi wana bapays d'Afrique kaka bapêchaka bamotère. Oui, bapays mingi eza na bamoteur. Ok, bana banamibi na babrasaka awa omona pêcheur aza mona moteur nde ya moke ake pêche. Ok, alinga bwaka file nde azwi kai aluki soki abendi adémarre moteur aketi place libongo ezalaka telembisi ateki ezalaka cher moteur yango apa ya gouvernement eza cher te. Mais bino botala ba $2000. Ok, donc olingo loba ke na musala bosala ko kangisa $2000 te osoma moteur wana kwa na ndenge pêche mo komi lelo ko kangisa za passe. Donc pêche ndenge zana izaka pona ko lesa libota esuki pe kana donc ok gouvernement ende ko chapwa desko développer. Ok, to lobela ngo. En tout cas merci beaucoup mon nani Jires. Merci Jires. Courage na boulot sala. Biso na kopesa mo koka o rafraîchir mon pour le bien. Pour le kitoko.